Bon bingbele film na biso e utaki kosila mokolo na lobby. Je crois bien bato belé ba mituni bato belé et tika na ba question et bato belé ba yoki sai ya film oyo Madame Belleville a komela kibiso oyo etei penza etei batu parce que soki batu ba kote ya mate etali bango bakosuka lokola linda linga. Et ça la bino sonité moi na olobenga yaya mais akoma mama na yo papa abino akoma koko na o. Et ça la bino sonité na conscience na bino moko penza na conscience na bino moko. Alors babiloko oyo tozomona na bafilme ete ya kabiso surtout bandeko oyo bolingi kowelela bolingi komona muninga zwa te linda kanisaki lokola Priska na mobali na ye basimba kisi tanga komona nga finganga. C'est ça qui est yambanga, c'est ça qui est yambanga, c'est ça qui est yambanga, c'est ça kako yamba biso na bi. Lokola bino, lelo bolakisi en face du monde que l'état na biso, justice na biso za mabe, bokoma na batu oyo bokoma ko corrompre. Bokoma na batu oyo bokoma bozala ba numéro na téléphone boluka batu makambu na ba internet bo finga ka batu bo bengisa ba ona bandaku baliaka ba fufu pa na bino misusu bakomi ba makangu na bango batu ya ba parquet wana so obungele nde tala niveau mwana fala benga mwana pa papa akomo benga makoko. Bano fala ba benga mabana epa ya papa bakoma ko benga papa koko po babima epa ya yaya nde akoma ndenge bazabongo bana lupangu ya fu bango bafutelaka ake ko mema mobali na ye epa ya banganga e tala ndenge sukeli linda komi kozo ba mbata o azomona ta mutu angazo bete ba mbata te mais je crois bien ngai pona nga nazomona des films il faut deuxième saison ya na conscience na bino moko tango zobungela yaya moko boye abokola yo akolisa yo abimiso na miso abatu sikoyo na conscience no mo bike o azasu yaya ta komi papa akomi mama entre tension et réflexion la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup à tous les abonnés, merci beaucoup à tous les internautes. Oyo bolandaka biso, oyo bozaka fidèle toujours na chaîne Nabino Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup Nabino Tubo landaka biso, merci beaucoup na fidélité Nabino, merci beaucoup naba oyo bazo ko s'abonner, merci beaucoup naba oyo bazo commenter, pourquoi pas ko liker. Merci beaucoup Nabino biso chaîne Oyo Haute Bascule Télévision. Toko say Nabino toujours, toko pesa bino toujours basango. Oyo bokozala wana toujours na fidélité na bino po bolandaka biso. Papa Kulutu na bino ya famille Bota, Jerry Kobetox, 207 de la presse, na ye lisusu, merci beaucoup. Na nzambo asangisi biso na bino, amonisi biso na bino, tika to pesa ye matondo, tika ete to kumisa ye po ete azali le tout puissant, nzambe oyo aza ko saela biso ya minene. Merci beaucoup na manager de l'X, l'initiateur, le visionnaire, ya bureau HB Media oyo lelo tozali ko benga batu tata mama
ndeko oza na poto oza na diaspora oza partout zala na confiance na biso et puis zala assuré que tokosala musala oyo esengi audiovisuel oyo tokoya kocouvrir cérémonie na yo ya libala nyonso tu oyo ezali civil religieux coutumier tokoya wana couvrir yango, pourquoi pas collation, pourquoi pas conférence moko boye meeting, pourquoi pas même anniversaire na yo olingi otikala parce que archive etikalaka HB Media eza wana toko accompagner yo na événement na yo. Merci beaucoup na notre coordinateur Darling Love Lakano na CPI na bango. Merci beaucoup na yo. Et merci beaucoup na mama dongo mamotema ya fioti ngoma bambote no ebele. Merci beaucoup na ya Sylvine Jolie base famille bota à Londres. Na bosanité la maman chérie à moi si na bosanité maman Brigitte Koufi kaka na Londres on appelle Soussou et pourquoi pas na Bibiche Kandea BBC mama ni mama. Voilà famille bota papa kulutu na bino ya musuni ayeli Soussou to solola sombele bolobo bingbele film na biso e utaki kosila mokolo na lobby. Je crois bien bato ebele ba mituni bato ebele tikali na ba question e bato ebele bayoki sai ya film oyo Madame Belleville akomela kibiso oyo etei penza etei batu parce que soki batu bakote ya mate etali bango bakosuka lokola Linda ndenga suki okokoma siko na bato oyo yo bane komona bango pamba nde bakochola yo. Alors babiloko oyo tozomona na ba filme ete ya kabiso surtout bandeko oyo bolingi kowelela bolingi komona muninga zwate Linda kanisaki lokola Priska na mobali na ye basimba kisi ndenge bazabongo bana lupangu ya fu bango bafutelaka ake komema mobali na ye epai ya banganga e tala ndenge sukeli Linda komi kozo bambata o azomona ta mutu angazo bete bambata te. Mais je crois bien ngai pona nga nazomona des films il faut deuxième saison ya film oyo deuxième saison il faut ya na ebite famille bota bo comprendre ngo ndenge nini na ebike na cinéma balakisaka nyonso tout te po batembele pe bamituni dangana nde bakendaki ne wana est-ce que abikaki bobenga ma Belleville botuna ye bobenga Poutine de l'écriture botuna ye dangala nde bakendaki ne wana abikaki nyonso balakisaka na cinéma te to Linda pe ndenge akendaki wana esukelaki ye ndenge nini bobenga ma Belleville botuna ye. Mais nga nazomona film oyo saison 2 koya mais peut-être pour mona boye saison 2 yete mais ba pesi biso déjà message ya film oyo bandeko na ngai l'air est grave bande surtout bandeko na ngai ba bandeko na ngai ya ba artiste ba musicien ba comédien surtout ba comédien totika ko envier muninga sali chaîne ne boye o envier ye yo kanisi peut-être chaîne wana isa solo kanem de sala ka bongo ok rien o mon appelle msusu eza rango bonzambe yo ke osimba no touche to mona ngo même lelo bandeko tozala bango na ba quartier tozala bango na ba commune ba welisaki bazwa bozwi baleki biso na mituka mais suka bazongi makolo kwa biso tokoma mata moto nde mona bango mais bazangi peka akimia bazangi kimia en tout cas film oyo epesi leçon makasi. Bravo à Madame Belleville. Nzambe a continué toujours ko pakolo mafuta
Poko maraba film ya boye, film moko non microbe, non kitsakatsaka lingomba, non zigzagi, film etei pena communauté, batu ba communauté na biso tout baza de partout, etei ba africain, parce que YouTube même azo sous-titré na ye wana azo commandé wana, et comment tout le monde atalaka na ye à comprendre makamnini, il s'agit de quoi na contenu oyo. Bravo à Madame Belleville. Maman na biso. Aleki maman na bango na kokoma. Aleki maman na bango na kolamba. Biso to obetela ka maman na biso Madame Belleville. Bravo. Et film sili na 17e épisode l'on a lobby. Et bomoni film ya sika. Je crois que bomoni film ya sika. Tout repena c'est que moi j'ai remarqué. C'est que j'ai remarqué tout royo. Femme disciplicité. Maman compliqué penzate. Femme disciplicité. Diplicité. Yango wana. Maman nyoso to Madame Bevika nem ta olukela biso. Marambo to mono. Ba titre oyo yo na ebisi yo ayuna. Ba titre oyo. Et vous comprenez bien, elingi koloba nini. Elingi koloba nini. Femme duplicité. Femme duplicité. D'abord, na kati ya duplicité, mamwe bele za na kati. Hypocrisie za na kati. Et l'occulté za na kati. Et voir même na jalousie za na kati ya duplicité. Donc mutu mo bazo la sabino azo linga gagner confiance, a gagner confiance pa na yo. Mais aza na evreté. Donc yango wana. Yango wana. Alors famille Bota tozo zela film oyo na bokebi nyonso. Ngai loko esa nga plaisir. Bande wana famille Bota babi na nga papa kulutu. Remontada avec la remontada ezara nango biso. Biso nde remontada. Alors tozo quoi bien film oyo femme duplicité. Tozo sala ngo kaka nenge to sala ki film oyo euti kosila. Parce que moi je dirais que bravo na famille Bota. Bravo film eza consommé. To consommer pena film na biso. Film eza pena consommé. Po ndenge nga na taleli na beti tour partout, na ke gauche, na ke droite. To beta bango kaka. Ba beta mafimbo akekele. Betu ni ba ou différence yena lumbuchi menon ça jingi se nanji buka mona buka kukila mekele wele bantula paka ba mona peleve na Belleville. Ba mona peleve na Belleville. To beta bango kaka parce que awa mbiso makambuye obo ezane makambuya to sala musala. C'est ça qui oye, c'est ça qui oye. Bakimi ne be miso politique. Mais boke bakune za nzeta banzube. Boko kima kuna na be miso politique kuna. Soki oza mobali, oza mwasi yaka vanda na kiti. Tanga komba muninga. Finga e. Leti nga kutu ba pesinga deja nzela. Tanga komona nga finga nga. C'est ça qui est yambanga. C'est ça qui est yambanga. C'est ça qui est yambanga. C'est ça kako yamba biso na bino. Lokola bino. Lelo bolakisi à face du monde. Que l'état na biso
justice na biso eza mabe bokoma na batu oyo bokoma corrompre bokoma na batu oyo bokoma bozala ba numéro na ba téléphone boluka batu makambu na ba internet bofingaka batu bobengisa baona bandaku baliaka bafufu pa na bino misusu bakomi ba makangu na bango batu ya ba parquet wana c'est ça que mtakokatela biso likamu na bino turo c'est ça qui akokatela biso sko likamu turo oyo aza mobali aya abando finga omonte ke kimi ekoti voilà tolingi boye papa kulutu yo pe ozoya kotuma na tumoli mutu te nga nazobeta nde bravo kitoko na sesak batangi koma papa elombe mufunge mukamate batangi kombo ya Président Caleb mufunge mukamate bakoseli ada ilunga makambu mufunge Gingombe mufunge mukamate bakoseli Marina Laba makambu mufunge mukamate yaya toko zo ba video kitoko et puis yebango tangu yo fingi mutu wana toko bimisa ba video o po finga ba plenya bakoya alesko wana boko benga batu mitema mabe alors boye kitoko to ça la promotion d'artiste to lobela ba filme to soutenir bandeko na biso ko pona ka eza mabete yo pona kika ya Belleville po okoma ko finga batu. La charité bien ordonnée commence par soi-même. To banina onanda kuna biso moko. Bandeko nanga nyonso to lobelaka madame Belleville. S'il vous plaît, avec tout le respect o nga nazo pesa bino. To boy na biso to ba kwado te ko fula mutu. Mot d'ordre esi pesa mi pa na ngai. Ko fula mutu te na émission miniature ko fula mutu te. Batu na batu ba fula na bango na bango. S'il vous plaît, bandeko ya famille Bota, tant que papa Kuluta famille Bota, grand frère Nabino, vient Nabino à Boga Réali Toutou, s'il vous plaît, na ba chaîne na biso oyo batu tolobelaka madame Belleville. Na ba chaîne na biso oyo batu topona madame Belleville, to fula batu te. Ah mama ofula muto ezate to so ba kwado te. To sala musala, to zonga na musala. Parce que likambo oyo, ba pasteur ba kotaki yango, ba kulutu ba koti yango, esimbite. Carrément, il faut qu'il y ait l'État. Carrément, il faut qu'il y ait l'État. Tozala bandeko lelo ba osala musala kitoko. Mais musala wana, ezo bomba mama na finga ya batu mususu. Tolobi kaka madame beve osala musala kitoko, oui. Mutu pa ko bomba na mafinga po mafinga ya bango nyonso tu wana e ko bomba ba evre madame beve osala te. Mais tozana bandeko mususu ba osala pe musala kitoko. Mais musala na bango ezo kana te po ani pona ba mafinga ya batu. Madame Belleville atikala kozwa théâtre Congo kanganga en otage te. Peut-être mutu azoloba bango baya ko baby sa théâtre to baye baby c'est le théâtre wapi. Mutu na mutu ana chaîne na ye. To ça na analyse o lelo. Ngara kena ngambo bolba ke Belleville a baby si théâtre. A baby c'est le théâtre wapi. Mutu azo sala 4 films par mois. Chaque jour eza na épisode nango. Nde mutu bolba ke baby si théâtre. Ou soit déjà jalousie même de ça la rabino boke a BBC théâtre na compte ça zota la mande ye moko makasi bino bota la mate bolo bango na compte ça bongo est-ce que bolo bango na compte ça que Belleville a confisqué théâtre biso mo tota la mesate a BBC théâtre donc c'est ça
Pour place Belleville à BBC Théâtre, na mona kangote. Boba qui s'arrête pas matabisi, intel à BBC Théâtre, Belleville à BBC Théâtre. Belleville que tu n'aimes pas bunda pour na théâtre Congo. À 8 ans au théâtre en wapi. Na mbota likasu. Une année, il y a la belle Bella Production. A bengsi bandeko nyonso, boya. Consultation, boya, tout ça la force. Boya, tout ça la force. Bandeko na ye o kutu, peut-être babanda pe na théâtre liboso na ye. Bandeko na ye pe misusu o bazaye ba leki na ye. Ebe vile lozo mkumba. Ya bana mususu ya papa na bango elombe abokola bango abimisa bango. Soko tuni yeba obe lombe oyeba kai na filme ayeba nite. Ayeba nite. C'est belle vie. Na maternité na ye ya kobimisa abimisaka. Atala bi papa na biso asali musala. Sikoyo esala kabino sonite. Mwana olobenga yaya mais akoma mama na yo papa abino akoma koko na yo. Esala kabino sonite. Na conscience na bino moko penza, na conscience na bino moko. Na conscience na bino moko. Tango zo bungela yaya moko boye abokola yo, akolisa yo, abimisio na miso abatu. Sikoyo na conscience no mo bike o azasu yaya ta komi papa, akomi mama. Siko obungele nde. Tala niveau a mwana fala benga mwana pa papa akomo benga makoko. Bana fala ba benga mabana epa ya papa bakoma ko benga papa koko. Po babima epa ya yaya. Yaya nde akoma mama na bango. Belleville nde mama na bango. Belleville mama na bango. Papa kolutu yo pe songi oui ndemi ki songi. Alors, madame Belleville a salaka consultation wana, a salaka à l'époque, madame Belleville a créé Bella Production. Déjà nzonzinge kufi. Banzonzinga suka oye batu balo signé ba contrat mabe, o jouer ka pana ye. Bastar ozo benga lelo bastar minene, basalaka danger, basignaka ba contrat wana ba pata kunya wana. Ba contrat zanga tina po a signé kaka po ana choix te ba benga kepete. Ata ba chepe a jouer ka ote, ko jouer ka pana ngate jouer ka partout na ndo na benga. Po nzonzinge kufaka. Et Belleville Candy Poutine de l'écriture a osé a pesi makambo a tchechen a tche label avec makasi o nzamba pesi ye na ba moyen muke o azaki nango tala lelo donc 8 ans siko po mona ke mokili etondi motema mabe. Mokili etondi motema mabe. Ndeko nanga koboya kosunga batu te pona ingratitude ya batu. Oya mokili ba wala ksa batu. Te. Bango ba wasala bongo po ba bota ma bongo po ba na makila ya bongo. Bango ba wasala bongo po ba bota ma bongo po ba na makila bongo. Alors théâtre à Congo lelo bon rectifier bien Belleville ana mulongo bato ba bon théâtre à Congo te. Et pourtant bato bo ke no sala ba cabal, bo sa ba réunion et comme la rabiso. Bozo benga ba comédien olem susu. Lokola ba benga bango te pas X, pas Y. C'est Belleville nem ta sala bongo. Ça va. Total Celesco Manduki. Toyo kanguti. Yepeka nemutu azo bebi sa théâtre, akangi théâtre ye moko. Bo kende bo sangane, bo sa film moko munene en Hollywood. Mais bo beta maka toro. Bo beta maka toro. Eza problème ya. O sala musala nini, o pesa public no nini. Ozo pesa public no nini.
Bino bomona ba film na madame Belleville au komana bomona ngo ba blague. Bomona ngo ba blague ba écriture wana. Tala yaya. Bomona ngo ba blague ba écriture wana bomona wana. Ba écriture wana o madame Belleville au komana. Biso ba auto ba scénariste to mituna. Na bino ba misubo mituna ka. Ba pesa ka e ba idée wana. Ba komela ka e de bosaela ka e diffamation mo boyo. Ser na biso nani apesa ki ba idée wana. Bon souffrir hein. Et ça problème il y a contenu. Ngana obeta ka CT. Pourquoi bosili inspiration boy? Pourquoi boyi babilo kwa batu? Ta boyi babilo kwa batu. Boye bateke ko na ko silika pas déclarer. Pourquoi boyi babilo kwa batu? Artiste a trichakate. Artiste a koki ko trichete. Ba trichakate na art. So tricher na art, c'est que vous êtes sans inspiration. Parce que tala biloko madame Belleville au sala. Au monde ke ba inspiration moko boye. Non, Naomi tout dans abi non. Moi si oyo na ebité est-ce que alalaka est-ce que batali sakango na ndoto est-ce que ba pesa kango na vision ba idée o azosa ila biso. Alors, et ça dans ka musala na ye. Et ça ka le meilleur azopesa. Et le communauté na biso tout. Je pèse bien mes mots. Ba d'accord na belle vie. Ba ça d'accord na belle vie. La plupart ba dans so na bango ko za famille bota te ma te. Na linga moi so na makasi hein. Na linga moi so na makasi. So tu nini aibi musala ne kitoko. Ouais. Balobela biso te na linga belle vie makasi. Po abina na ba tableau te. Po sotaka te. To po alataka mingi to alataka ba griffe te babaka na écriture. Ba film nazo koma. Famille bota. To beta katolo na belle vie. To beta to ba dit pourquoi ba bundisa kai. Alors, si j'ai oyo nga na yeko cha lelo, to na yeko lobela lelo, botika mutema mabe ya koloba ki belle vie azobebisa théâtre. Théâtre ngo ya bino belle vie azo yango wapi. Soki na inana sangisa ki bino nyonso tu wana te. Aozaki te lelo. Théâtre Congo linga eza wapi. Soki lelo ba Irsil Pechanga bazo jouer na ba révélation scandaleuse na ba libana mboka te. Mais Théâtre Congo eza wapi. Soki lelo ba papa elombe ba papa masu bazo batela toujours théâtre na mais Théâtre Congo eza wapi lelo. Ba papa masasi. Et na ba jeune frère na biso o baza na kati ya cinéma bazo valoriser théâtre. C'est ça qui oye ba fingi comédien ata comédien ne connaît comédien surtout chance ba maman ba lobaki ba comédien nem to ba luka ba problème comédien meki ko finga ne connaît comédien mufunge mukamate po ba comédien mi so tali bango pe ba sans inspiration ba onde ba ko finga ba ndeko ba comédien ba to ba sila ba vétéran ba ko finga ba ndeko ba comédien. Et voilà, merci beaucoup na ba ndeko nyonso bolandinga. C'est Papa Kuluta famille Bota qui parle. Merci beaucoup Nabino Nyonso famille Bota bande konanga to lobela madame Belleville to ça la promotion film na biso bandi. Femme duplicité film bandi. Film ezo banda plutôt. To ça la promotion à film to là ça va valeur ya madame Belleville. To boy na biso to fula batu to tia bango. To tia bango mupepe to ba kwa doté. Ko fula mututé. Voilà, merci beaucoup. Nabino Tubolanda biso na Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup
à l'initiateur visionnaire, le manager de l'X, Papa Tigre, apesio Bambote Belé na Darling Love la kanuna CPI na bango, Bambote Belé na Alilo Soba motema matina, Bambote na ebele, Bambote Belé na Mama Dongoma, motema ya fioti ngoma, couple bio, Mama na biso oyo, azalaka toujours na comportement ya ba femme africaine. Luzito toujours ataba na poto. Merci beaucoup na Gina Mabia la Fortina Nzamba Sache Loboko, famille Bota Mobimba ya Kinshasa, partout. Papa Kulutu na bino alingaka bino mingi. Nzambe ya Lola abatela biso na bino. Tomonani na numéro ya sika. Bye bye.